Bokota bokota la famille, bokota a makambo, bokota a dossier, bokota awa ya koinda, bokota awa ya kobeba, bokota dossier sur dossier, affaire sur affaire, situation sur situation, circonstance sur circonstance, bande kunanga. Et poutine de l'écriture, bella na motema. Kande balobaka bella na motema, azalaka na motema, bella zaka na motema batu. Bella na motema yaba famille bota. Bela na motema ya ba Congolais, bela na motema ya batu o nyonso balingaka ye. Mwana batu atikala kozala na problème na mutu te. Mwana batu baina ye à l'occasion de rien. Mwana batu baina ye kaka batu balali balamuki na tongo balobi to ina belle vie. Baina ye ka dans les vides bongo. Mwana batu na bakisa nini lisusu bino bo bakisa na ba commentaire famille bota s'il vous plaît. Mwana batu bafinga kaye à l'occasion de rien. Mwana batu bakote la kaye ba émission na ba émission à l'occasion de rien. Likolo nango tango bokote li émission ye ayaka ne ko répondre te. Agardaka toujours silence na ye. Ayaka ko répondre te agardaka toujours silence na ye moko ayebi ka teno na yebi o nazo sala. Zambe ye moko ako exposer moko na moko. Nzambe ye moko akotia penza na poasa o nyonso azobundisanga o nyonso azotundisanga. La vie hein mokili banga mokili penza banga bandeko nanga kande balobaka bolamu zoba oui bolamu penza zoba ezana bato ebele okosalela bango bolamu lelo mais lobi tango bakobalukela yo na yo moko komi komituna ezaka muto yo to eza mutu mosusu na yo moko komi komituna ezaka mutu o nasungaki na lipa nasungaki na sukali nasungaki na mungwa ezaka le même mutu oyo lelo akomi kofinganga ezaka le même mutu lelo oyo akomi kosabolanga ezaka mutu oyo hein ezaka mutu penza ba mituna ezalaka ebele mais tokoloba nini tokoloba penza nini la famille batu oto sungaka lobi kuna baye bafingi yo belle vie kandi aliesa ebela batu aliesa ebela batu aliesa na tango akabelaka tango asalaka ngo asalaka te que non pour que yo pe un jour se rappeler nanga te asalaka ngo pourquoi parce que azalaka déjà na motema akoki kozala pe na motema loba keno na boyi mais asungaka ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli
Beauty by Glade la famille eyeli bino ba masolo ya kitoko kande to oloba makambo ya mbetu bato ebele bazomituna siko papa kolemba wana eza mosala te ntango to oloba deja papa kolemba ya mbetu oyo ekomaka keno mwasi akomi kose plaindre mwasi akomi kotala libanda mwasi akomi kotala ba jeune garçon basala ye makambo ya kitoko. Pourquoi? Parce que papa azokoka te bakisi ezali ya kozongisa ki papa azongi na ndenge moko ya bien epesi papa makasi oyo papa azalaki nango kala. Eza bongo basi mosusu toyebi ke dû ya ba stress dû ya ba réalité dû ya ba nzoto pe eza na basi mosusu ba posa ezalaka lisusu te omoni mwasi azalaka lisusu na posa te mosusu mobala akomi ko se plaindre parce que soki mwasi aza na posa te ata moya kosala eloko wana avec amour ezalaka te. Yango bomonaka mibali mosusu balobaka toujours mwasi na ngata soki to osala asalaka ta geste moko ya kolakisa ke non awa azoyoka bien to azoyoka bien te. Pourquoi? Parce que pose eza te. Bobenga Glade et Beauty by Glade la famille ba solution ezali ba pesa bino ba kisi ya kitoko ya makasi o eza efficace. Et puis na makambo a poso tant to beta déjà lisolo a poso il faut to yeba eza bato mosusu baza na babouton batache babiloko wana omoni moto azobanga kotambolaka akomi kotia bapoudre ebele bosomba baproduit la famille kuna basolution ezali na ndenge moko ya bien. Voilà tozonga na dossier na biso nayebi ke famille libota bato oyo balobelaka belvi bayaki kotinda ata babiso o message que non dossier oyo toboyi famille libota ya kobetela ngo lisolo biso toza famille libota bapekisa bato baya koloba likambo ya vini awa te mais biso toya koloba kozongisa ye ka na nzela tolakisa ye ka ke non combien azo se comporter neti mutu moko atanga te vini na obenga yo penza vini vini soki vini maludu soki vini malunda ata yo moko omona te ke no ozobima neti zoba mobali akendaka bongo te mobali agiraka bongo te omoni epai ya sila kuna ozokende na oyebisa yoka verité soki ba émission oyo ozosala eza mpona yo oyo atire confiance epai ya sila yeba deja na mutu ke non ozomikosa oza penza komikosa parce que mutu oyo aza mayele akotala kaka no kuna oumeli belvi oyo lelo ozofinga oyaki kokumisa belvi ebele na ba réseaux sociaux soki ba video na yo yango wana ezozonga c'est parce que na boyi kotia yango okumisa belvi na ndenge moko akosakana ta tango kaka babengaki yo pour la toute première fois na kojouer na Bellart Production okumisa belvi okumisa nani mutu ayeba te osalela belvi ba video ata 10 pona koya kokumisa belvi lelo oyo komi kolinga koya kosalela lisusu belvi ba video pona koya kohimilie ye yo kanisi soki yo ye kofinga belvi soki yo koya kobimisa mabe nyonso ya belvi nde famille libota koyina belvi ekotikala koyina belvi te bango balingi belvi ozolekisa ta na yo bamba epi likolo nango ozobima zoba na makambo nyonso ozobima zoba parce que ata kuna ozokende deja bamoni ke oyo penza zoba ye azofinga belvi ye moto abandi okumisa belvi donc biso mpe epai na biso awa soki alingi mwa eloko moko boye topesi ye te biso mpe akoyaka kofinga biso kende kotuna ibutu awa azalaki epai ya belvi quand même ata soki abandi otourne na bafilme nyonso te quand même ezalaki na bafilme ibutu abandaki koya kotourne mais ibutu ayaki kodéclarer publiquement que non aza lisusu famille libota te achange akenda kuna tango akendaki kuna babandi opesa ye bafilme omonaki ibutu abandaki koya kosalela belvi kandi bachantage aya koloba mabe ya belvi aya koloba mabe ya belvi omona belvi ayaki korépondre ye belvi avanda kimia lelo oyo ibutu aza wapi internet elobelaka ibutu internet penza elobelaka ibutu elobelaka ye te batika ye a continuer à sala vie na ye toza wapi lelo ba bijou la reine oyo babandaki ata koyoka na ta muke penza bakotia ata na miniature ke bijou la reine sala boye lelo toza wapi la famille pour votre information na yebisa bino ka vérité soki eza na bato oyo batalelaka mingi réseaux sociaux famille libota baza ebele je dois vous avouer famille libota basoutenaka makasi penza mosala belvi
on doit le dire. Eza kutu makambo ko bomba te. Vini ozo mona te ke non ozo bima zoba. Ozo bima penza mobala zoba. Ata kutu nga mwasi na ndenge na zaboyi. Nazalaka na musala nga na salaka. Soki na moni ke awe ezo simba lisusu te na lingi na longwa. Ata na musala sika ona okende, ata na musala ona bando sala na longwa ki pona ba raison moko babande ko ibanga mbongo babando traiter nga bien te. Na musala sika na okende loba makambo wana te. Pourquoi? Parce que bango pe bakobanga. Bakoyeba ke donc moi sur aza mayele. Soki ka awa tokomi ko traiter ndenge ba traiter ki ekuna. Akokima biso. Alors siko soki eza ba compagnie o ba yebi ke non biso pe traitement eza neti akuna. Bakopesaka yo musala te. Bakopesaka yo musala te. Yo kende o sala. Soki omoni ke ezo simba te okolongwa na yo na facilité nyonso. Okoki kozongela no musala no ya kala. Basala ka bongo. Wana kuto eza ma misala o tolamukaka na tongo ke na bureau sali ozongi. Siko ba makambo ya théâtre omoni déjà mutu nyonso ozotalela réseaux sociaux. Mutu nyonso alingi ayoka oya lobi nini, oya lobi nini, oya lobi nini. Zala neti ba Omar Kabongo. Zala neti ba Gesho. Zala neti ba Pierrot. Ata soki oboyi na yo ke no epa ya famille libota na kobandaka ko jouer te. Eza problème te. Obimi na yo longwe na yo ovandi na yo na kwa na yo sala musala na yo tika musala na yo sala. Mutu oyo azo invitaka yo na plateau wana zalaka problème na belle vie. Siko azo linga ko utiliser yo e komi kaka chaque fois ki akoyamba yo na plateau, il faut kaka aya kotuna mituna belle vie. Il faut kaka atuna ka mituna belle vie. Il faut kaka atuna ka mituna belle vie. Siko nani mutu azo perdre, nani perdant eza yo. Yo perdant penza ya makasi. Yo nde perdant. Nyonso okoloba na ya belle vie eza ya lelo te. Combien ba longwa epa ya belle vie lelo o bakomi kozonga. Tomona awa décor ye wana alongwa epa ya belle vie lelo o yaye ko sala émission publiquement aye ko déclarer que belle vie c'est sa mère. Akenda ti na place ya tournage pona ko kende kaka akende ko sala vidéo bayeba lelo Jérémy Chabani moto pelaki awa Jérémy Chabani ematie kiti bomona Jérémy Chabani na émission na ya munene alobi ata soki likambo ezali elle est toujours ma mère yende asali ke non mwinda nanga lelo batu baya koyeba nga ye muto akende ko toucher na étoile nanga. Jérémy Chabani ye wana za kutuna maison azana visibilité azana ba fan oyo bazolinga Jérémy Chabani mais aye ko reconnaître lelo. Pourquoi tout ça? Mais yoka pai yoka mutu moko azo zunguluka azo kendaka koto en tout cas eza pasi oza takutu na position te oza kutu ata na eloko malonga te oza takutu na kombo te mais olingi obanda koya kosala chantage mutu oyo aza na kombo mutu oyo azokendaka kokutana na bato ya minene mutu oyo azokota ba bureau oyo asengaka te ke non bakotisa nga babengi ye balobi toza na besoin na yo participer na événement kingandi nde mutu oyo ya kotelema lelo oyo ya kobundisa soki na makanisi na yo oza ke na ya kofinga belle vie pour que kombo na ngai mata bosana parce que ndenge za boy famille bota eza concentré na belle vie bakuku baza concentré na sila bato ya Jérémy Chabani baza concentré na Jérémy Chabani shiko yo okotelengana yango nga na tuna kapenza Deborah yo opesaka mobali na yo conseil parce que na biso ndenge tozabo nga na za mwasi ya libala eza na makambo surtout makambo etali musala mobali nanga à moins que soki mobali nanga betelinga lisolo te mais soki mobali betelinga lisolo tozongisaka mutu na nzela olobi papa oyo musala nde ezalaka papa musala nde ezalaka mama à moins que soki bakomi ko manquer yo respect na place ya musala wana oza libre ya kolongwa mais soki ezaka keno oza na lokoso ya mbongo soki oza na lokoso ya mbongo olingi musala na yo lisusu te vanda na musala me bando luka bisika mosusu soki omoni ke bisika mosusu wana na zwi mbongo ya malonga ko minimiser musala na yo akala te parce que on ne sait jamais na musala na yo ya sika qu'est-ce qui prouve que tango ozokendaka kuna okozwa eza na eloko moko te provaka ebela bato bakenda na misala sika monika keno traitement peut-être eza bien te koleka o nazalaki kala soki na monike
respect na musala nanga oya sikezate malamu na zonga nanga ya kala taso babando futa nga mbongo muke mena yebi ke bazo respecta kanga eza bongo eza ka pasi babilo mosusu la famille ngana lobaka toujours il faut to lobaka il faut penza to lobaka ya vini komi ko lekisa ozomi sambusa yo moko yo kanisi ko sambusa belvi okotikala ko sambusa belvi te ata soki ofingi boyaki kofinga awa aza lele bomonaki famille bota balobaki ke toboyi bazo soutenir ye baza elongo na ye baza nsima na ye oyaki apa awa kopesa belvi kandi 2 mois 2 ans omonaki famille bota elobaki ke comme opesi ye 2 mois biso pesi se retirer bakotikala bango ko se retirer te famille bota bakokontinuaka toujours na belvi bakozalaka toujours na nsima ya belvi aussi longtemps que belvi alobi eloko te donc bakokontinuaka famille bota ekoyokaka o belvi akoloba soki belvi akoloba ke non aya naza ndoki famille bota donc belvi aza ndoki aussi longtemps que bino bato ya mokili bokoya kofinga belvi ke aza ndoki bofinga na bino bokolemba ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara
Tokos, Gers, biashara, c'est la qualité. Gers, biashara, bisika, masolo, ya kitoko.